na biso nzela ki atindika télévision topesi no vraiment bambote mingi bisika bozwami balobi bosabone mpe boya esika ebele na tindika télévision bokomona makambo ya sika numéro ya telefone ezalaka comme d'habitude ndenge tosalaka obengi mpe tokoyamba bino toujours toza toujours vraiment mingi ya baactualité lelo actualité makambo eza ya kolobela ebele na tindika télévision tomonaki foto ya rosinitenge bandaki lobi o major Karine azalaki wana mpe bakonvokaki efale aya arépondre po nde toyokaka barumeur aza parmi bato basala rosinitenge azalele tuso envie te tozali susu kolobela likambo ya mwana ntemi ya premier ministre asengi bapesa ye susu poste moko apres consultation yaye na premier ministre abi bapesa ye susu ministère moko mpe tomonaki susu baministère mpe lobi balekaki eloko bandeko baza kodeklare mingi oyo bakendaki raison pour laquelle eza ke oza ministre ya santé fo batiaka kaka moto ayebi makambo ya santé eza te ke docteur aya aremplace place wana en tout cas na gouvernement oyo ezobima vraiment tozotelemela yango toza na mwana mboka Ange Kachila tanke analyste tomeka mpe kosolola na ye ye nde tokosombola na ye baquestion d'actualité o bonjour Ange. Bonjour mwana mboka bonini malamu ndeke esanga koyamba osusu na plateau aya bonse grandma. merci mama na mokolo alobi tomonaki pose vraiment ya rosinitenge oyo epola baane ebele bafundango me na etat du droit oyo toye komona lisusu baye kosembola pose ya rosinitenge oyo famille na esi basotelaki baremerciaki nango mokonzi ya mboka tata ekolo faci beson major Karine mpe azalaki wana nayebi te tokosala analyse nini place wana etat du droit ezosalama kosala ye ndeko etat du droit ezosalama Karine ebanda okipe te Karine azalaki intouchable banda na ntango ya mobutu obenga Karine obenga yo nani mpona yoko na ntango ya mobutu pardon na ntango ya kabila ezalaki kaka soki otindi ye kaka boye atambusi kaka na nsinga abengi boye etika ye kasi na ngongo oyo eza nde bazwi soko alati robe wana maloba to mibeko nde ezosala mosala Karine ntango rosi akufaki biso tozalaki na kati ya egine ya marche wana Karine meme azalaki chef ya basoda wana ntango masasi ezwaki mpona nini balobaka ye nani akopesa ordre soda akobetaka masasi kaka opesi ordre ta ebeti rosi akufi Karine azalaki wana e abeta biso abeta 7 gaz na mbala moko ndeko nayebi te 7 gaz wana nayebaka te mpe basi bozalaki wana okabino kuna na e wana soda ayebi teke o mwasi azalaka ayebi teke ata bamama kutu bamama oyo ya katolike bamama mikolo bande kotambusa bango batema batambola na bandenge na bamama bazwa bagaz monisco kutu eyaka place wana eya losala oseku babeta monisco de gaz monisco alongwe atiki siko bato na seni me ndeko soki tokomomona biloko ya boye oyo tonyokwama tolela tokosenga kaka etat de droit oyo soki kaka Karine namoni ye na kati ya makala na prison na bus wana oye na climatiseur aye kokota mpepe po akende nango na makala nakosepela makasi ndeko nga nazalaka jour wana nazonga ndako naokokolia te nalali boye nalali na karo pongi ezoya te nakanisi nasala nzala eza te fièvre te motu pasi te kasi oyo namonaki oyo kaka namoni na misu na ngai oyo kaka namoni wana ndeko na biso pauvre oyo otaki kotika biso François Kulakula tozalaki na François Kulakula na Monique Kitoko akufi tozalaki François Kulakula Monique Kitoko na ngai tokoti na kati bango ya boya tomina etoye kozwa tosokola bamai wana na banani tosokola bamai tozwa bambai ya batango wana ngai te ngai naye na babiloko na nga kolongwa kaka nalongwa 5 nakomi kaka na 2 mètres mbala moko Karine apesi ordre babeta 7 gaz na biso beta kaka 2 gaz kaka na place ovandi oyoka nini babeti 7 gaz elela lokola bombe na ntango wana nde baprofitaki ya kobeta rosi masasi kasi proso ntango ekomi kokende bozosala biso esengo baye nyonso basimbaki makila bato bakende kofuta yango rosi akufi aza nano elenge atiki bana mike bana mibale na ye akoki kobota biso babanki tobotaka bana ebele tobotaka ba 15 ba 20 kasi moto soki akufi atiki bana mibale asili mabota te kasi na bolenge nyonso tokopesa état de droit longonya te tosepeli na famille ya Chebeya pe déjà babanda déjà cause espoir wana po modèle ya rosi zoki mpona mokolo ya lengi si tokozonga kuna mpona suki ya procès esengo na biso eza état de droit tant tokoloba état de droit kaka po bato bakanga
bon nayebi te mpona kongoa soki état de droit eyende mpona kokotisa bato ebele boloko pamba te biso mabe ekoma malamu moto akomesana na mabe azosala mabe ye ayebi te azosala bolamu kasi eza mabe na batata oyo to badg oyo bolobake bakomi kokanga batata bato soni me tata wana ntango akoyiba mesani nde na moyibi amoni eza nano malamu kasi ntango bakoya kotia ye maboko balobi état de droit kokanga batata bato kasi ntango oyo kokanga basoda bazongisa mayele to makanisi na bango eloko nini bango basala bato bazazo bate batanga major Karine biso tozalaki wana Karine nde mzalaki chef ya la police ezaka place wana ye mutu apesaka ndingisa ye babeta masasi ye mutu apesaka na ndingisa babeta bagaza liboso ndeko ngana kobeta ekomi masolo bande kokanela rosi pamba te ntango ayebisaki kutu rosi yo nayebisa yango makambo buda nga mokolo mosusu wana ezaka tuka liboso ya mibale apesaka ordre wana apesaka mitingi wana ayebisa yo nayebisaka yango makambo yo obudaka ngai wana biso tokosala lokola tokozonga deja bakomi kosala lokola babendana na rosi alobi biso tokotambola tosimbi minduki te kasi biso tokoloba nde badroit na biso nde esika makambo ebandaki ye moto azalaki wana mpe ye moto apesaka bandingisi ya kobeta na bagazi na bamasasi kasi soki basimbi ye bongo tokopesa matondo mingi na état de droit moto osimbi makila bato memango oyoka ndenge ezaka kilo papa rosi akufa na susi ya mwana papa rosi akufa na susi ya mwana na ye ebemba rosi babeta masasi babeta bagazi me ndeko ntango na kotala boye ezosala esengo te ezosala mposa kolela pamba te banzela toleki nzela pasi nzela pasi bisengo nyonso fali quand même bazala baasiste des partis du pouvoir nde lelo mpe bango mpe bakomi na valeur mpo kala ezalaki idps lelo ezalaki parfiment vraiment ridiculisé parfiment ya kasi nde bahero tokoki kobenga eza barosi azotelema azoyebisa soda nga nazotambola mpona intérêt ya peuple nga nazotambola mpona mboka kasi rosi ntango akufi bongo aza hero aza mutu moko balandela makambo babima aza hero bato bazalaki ebele mpona nini kaka rosi nde abandaki kotelema biso tozoboma moto te tozotambola kaka be pamba mpo ete tobundela mboka nde bafisi mikoko basalaka lelo fisi mikoko tozala na ye fisi mikoko nani Tshisekedi le père soko apesi mitindo abengi bayimboka boya na mars wana kabila soko atopi basoda na ye tozali kaka na biyu mona ye abengi biso biyu nakozala place longa na kota base na nga tokobandela wana ntango oya kaka place wana okomona place wana okoka solo ta ya mpepe tozoka nde solo ya basoda soda asisi mikoko bariske bazala na baméprise mpo ete balia mbuma na bango oyo bango balonaki ok tozana maloba oyo ndeko Eliezer asali a interpellé na gouvernement oyo ezobima kala te awa donc alobi ete fo barécompense bato oyo bandeko oyo basalaki ete bakolisa pétition ya Janine Mabunda soki te récompense yango eza ya nini ya baministère récompense yango eza ya nini bapesa ndeko bomoni ke ntango bato mosusu olobaka moto mosusu akozwa na ndenge mabe ozokosala boye bino moko bozwa nayebi te te ndeko aza na réseau eloko nini mpona kosalela mboka no bapesa récompense ya nini ntango oza député nani atiaki okoko na bango eza nde mosala topesa ye bango mpona kosalela biso mboka mosalaki bango ntango bakosala na bato mosala ekosimba te bango baza wana mpona kobundisa mabe eza nde mosala ntango yokende kovote apesaki yo nini apesaki yo eloko te mais ntango akozwa misolo wana apesi papa ya bino nini biso tovota bango tozala nini lelo tokolela mai lelo tokolela courant nakanisaki akobelela ta bato asinene nayebi te mpona nini ata kotelemela ata ngobila oyo azoboma kisasa oyo azokoka kosalela kisasa te pour ke ye alongwa mutu mosusu azwa kisasa mpona nini te bato balingi kobundela nanu eloko ekoki kozwa mpona population te kaka so eza ya bato moko songolo oyo oyebi okoki kokenda si bobengi bango pamba te bato wana lelo so bapesi bango baministère bakoyeba population te tomoni baebele bauti na baministère basala eloko te facha abengani bango azobengana bango azotia bato misusu mposo bazalaki bato malamu bakosala misala malamu balingaki bazongisa yo te yo loko osalaki bozonga ntango bakolongola oseke osala eloko te okoki eloko te kasi tokoki te kopolina bapolitisien moko to balobeli moko depute akosala mosala oyo biso tovotela ye asali mosala wana azwelaka yango misolo azwelaka yango prime kasi bakeleli biso ata mobeko te bango bakoki kozwa ata misolo wana ekende ata na donc mbongo bango bazwaka salaire ekende ata na mosala oyo bango bauti obenganela bato ya kabila te ozosinga babakisela bango mpo ntina na bango ezalaka nini ntina badepute ngai na vote depute mpo alobela biso bayimboka kasi ake kosala mosala na biso barécompense na nini azwaka salaire te azwaka prime te transport chaque jour bazwaka yango te ndeko nayebi te biso soki tozalaka na mposa ya koflate bato
yango wana soki tozokoba kaka na koflate bato bakoyeba teke mabe eza nini bato bakomesana na mabe akomona ngo malamu pamba te biso tokotinda bango basala mosala na ye yozolobake bapese prime ya likamuni yazwaka prime deja sanke kuta asala eloko ya malonga azosala mobeko moko te kasi azozwa prime na ye prime ya leta o biso tovotela ye asala na eloko te kasi akozwa prime asali siko mosala oyo azwelaka prime wana oyo azwelaka salaire wana lelo ekomi baluka barécompense bango na likambo nini ngai nayebi te mpo na nga namoni yango eza likanisa malamu te ya kopesa bango eloko moko pamba te bango balobelaki bango tokobetela bango maboko baza bato moko soki baye tokovote bango lisusu pamba te basali mosala oyo biso totindaki bango basali mosala na ndenge esengeli ete bapesa bango baministère mpo basali mosala wana eza lisusu na ntina te totikali kaka na 2 ans ya pamba déjà 2023 yango po tokota déjà na baélection mais tomoni bandeko deja babandi kopine ye peke ezotina élection mpona nini ezofenga toujours mokonzi ya mboka asala 2 mandats toyebi te razo eza nini nayebi te na communiqué o ndeko nayebi te na communiqué Augustin Kabuya asali Jean-Marc Kabunda asali alobi ke tokokende na maponomi te o to ezalaka bango balingi bazongisa biso sulikanisi élection toyebi ke maponomi ekoya kasi maponomi oyo biso tozozela eya lisusu na ndenge ezalaki te ya kala oyo batumbi bamashine oyo basali bosi tolingi tochange tobongola maponomi na biso ekoma mpenza na ndenge ke motu akende ayebi ke na poni moto na nga oyo ye wana ntango azobi mabi ezalaki ye nde na votaki tala ya bino badepute ebele babima par erreur ayindimaka te akoki kozokoma depute abimi na ye yango moni biloko abongo kosala makuna toyoki bazozela baprime ayebi nete ntina kozala depute so asali mosala na ye moko akanisi nete asali mosala oyo eza ya ye te oyo azoki kosala mosala na ye eza nini eza bambeba eza mpenza bambeba na lingala eza kitoko makasi eza mpenza bambeba bato bakoyeba te bakosala makasi biso toboyi maponomi te maponomi nini oyo bino bosalaka na mboka boyebi banani te bakolo mboka boyebi banani te bapaya recensement ezobangisa banani nayebi te neti nga naza na nga congolais proche nakobanga recensement na likambo nini tozalaka na pièce d'identité te tokende mapolomi tozwa lisusu bacarte d'électeur tokoki mpe kozwa mpe bapièce na biso oyo baidentité te apart passeport na carte d'électeur tozalaka na eloko mosusu te tosala identification mpo bato nyonso bayebana soki oza congolais otikali congolais soki oza rwandais oza mopanzi okovote te epi boyeba soki oza étranger ntango ozosomba boye basalelaka yo to batekelaka yo na boyebi ete oza moto boye toyebi ke mobeko nde ezalaka boye olekisa te lokola bachinois bakumawa azoteka ngo na detail mboka desordre tokoki kobongisa no mboka te ava tokende na maponomi rigueur eza te na mboka me bozoyela kaka maponomi kasi yango nalobi bayo bakobanga baidentifie biso seke bango nde bayebi eloko nini bakobanga neti nga soki olobi oyeba nga eza nani nakolakisa mboka na biso eza boye pai na biso eza boye koko na biso aza boye awuti na mboka boye nakoyebi biso nyonso nakobanga eloko nini eske Tshisekedi asi asali discours alobi ete nga na kokende ya maponomi te alobi nano eloko te ye kuta alobaki ntango apanzaki libala FCC alobaki ete maponomi ekozala na 2023 bato azolenga nini mpo makambo bango bande kokosa bamoni te simbi te balobaki ete na nsima na ye kabila aza kasi lelo oyo kabila kei siko bango balingi babimisa lisusu nini maponomi moto akoboya maponomi aza te moto akoboya maponomi aza te bandeko siko bazozela siko eloko nini tovotelaki Tshisekedi nano asaleli biso te asalela biso nde biso tokomonisela biso tokozela te ke oyo maponomi soki nini te tokozela kimia na ese biloko oyo ezolonama na bamisi oyo ekoya na bamakayabu tolia yango nano tomona nde maponomi ekoya en tout cas vraiment eza mpasi mpe mawa na province ya Kasongo Lunda 14 mois oyo bauta esikofisra bazosenga vraiment sécurité balingi insécurité na province ya Kasongo Lunda tozokipe fort capital me na baprovince tozosala te kasi bandeko balanda ya bamona lolenge nini mboka te kufa na koloba nini Kongo ezala nani te pamba te soki Kongo ezala bamapinga balingaki bazala kuna lokola awa deja bazalaka Kongo ebandaka na Kisasa Kongo ebanda na Kisasa na bayebi te nini Kongo nano ebanda te kasi na yango wana toza na posa maponomi mbango te tokosenga na tata ekolo ye pa yebi ya komona atala ayoka kolila bayimboka kuna koyi kosala nini na ngongo oyo tozangi toza mpenza na mapinga mingi te kabila azwaka ngonga ya koforme bango te pamba te soki boza na bagarde républicain ebele bango nde bakosala bokengi ya mboka bango nde bakokengela mboka kokotisa bango ti wapi batangeli yango mpe ayebi ntina nini ya kobundela mboka ntina nini ya kosalela mosala wana
kozwa moto moko azalaki moyibi te mpo osilisa ye moyibi ote na kati ya olongoli ye mashete obwaki opesa ye munduki akoboma bato azwi misolo ya bato kasi na yango wana eza baeteni tokokende mpona kotonga ekolo pamba te kongo ezala nanu te kongo ezala te soki kongo ezali bamapinga balingaki bazanga kuna te balingaki bazala tokosala ete kokotisa kozalisa kongo ntina kati ya baprovince lolenge awa ekomi kozala. Ok, vraiment na mokolo ya lobi tomonaki premier ministre ayambaki baartiste musicien na biso ayambi basyndicaliste ayambi bacomédien ya mboka na biso mais susi ya bandeko mingi ezali ya babimaki après consultation balobi ete neti na baministère ya santé baministère ya enseignement comment baplace wana premier ministre akozala dorceur au moment oyo eza place ya baenseignement eza place ya ministre ya enseignement to mpe place ya ministre ya santé mboka na biso vraiment koto wana bazosenga na chef de l'état na premier ministre bayokana babomisa vraiment bamesure wana moto atangeli aza dorceur akokende na santé te moto asali enseignement akokende akosalaka badega ndeko wana ndeyanso bandeko bakotaki bakolela meme basyndicaliste tozalaki na bango basalisa bainterview na bango babisusi eza mboka échange ndeko wana nde eza kolela na biso moto na moto asala mosala ye atangelaka kelasi na ye wana ezalaka susi na biso kasi soki na mapesa mwa ndakisa mokie gouvernement oyo te kosalama oyo ezalaki ya Tshisekedi ye moko te ezalaki biso nyonso ebe ezalaki ya coalition lokola mobeko bandeki kopesa bango ndingisa ete soki aza na badepute moke akosangana na baye oyo baza na bango ebele puke basangana bakende mpenza elongo kasi kotala mpenza bandeko oyo akutaki bango deja basi bamesana na potopoto ezalaki mpona kobima lokola aza dictateur te asanganaki nanu na bango mpo ete ayeba lolenge nini bango bakendaka puke ye abakisa ya ye mayele soki otali na ngambo na ye bato mingi oyo ya te na ngambo na ye bakolandisama kaka na bakritere wana tokopesa bino ministre ya santé ministre ya santé aza docteur azali na ngambo ya idps topesi Ribes Mikindo aza na hydrocarbure eza kaka misala oyo bango basalela amekaki kosala na ngambo na ye kasi na oyo ezoya na banzi ete kolela oyo nyonso biso nyonso tokolela oyo ezaka mpe susi na biso ezaka awa toyaka mpona kobondela mpo tozwa nini te lokola kongo ezaka ya biso nyonso ka mwa moke totiaka ata mwa un wana ministère naye bakopesa INC azwi déjà INC aza partout monene ndeko mwana ntemba aza église aza société civile tokoki kosangisa ngai na pondu te ata bino moko ngai pondu ekobima lokola ebebi ekosimba te ndenge mwana ntemba fanda nanu bakoluka nini bakoki kosalana na kati ya masolo asolola kaka kasi tozosenga mpe na tata ekolo tour oyo afungola miso na baministre nyonso oyo bakokota moto na moto asala mosala na ye tokolela mpe mingi na komwa ndeko Gentilingo Bila mingi pamba te Kinshasa eza ya kokufa Kinshasa mpenza eza ya kokufa mbula soko ebeti okotambola Kinshasa te soki mbula ebeti ata Victoire Willery otambola te mais mbongo ebimaka ya Kini Bopeto ti lelo oyo toyebi te Kini Bopeto wana bakoki kosala nini azoloba mpe te eloko nini ezosala ete Kinshasa ebonga te azodémissionne mpe te toyebi te azosepela oyo to azosala nini. Ok, voilà, tout ça, c'est une minute, mais mon tour, il faut qu'on a tout n'a pas, babé, qui n'a pas, qui n'a pas, qui va. Donc, on a moi, on a un sachet, l'ambé, c'est vraiment la question d'actualité, babi, mon compte en banque, elle a tout à poser, là, poster, savoir, la 100 jours, oui, c'est les marqués, on a marqué des missions, à part, voilà, projet, tout ces actes. Ndeko, na kati ya présidence, projet, et à la rare à mon côté, projet, ça réglé. Soko tuni bato oyo babeta tu bato basolola na bato bayebi na mwa makambo badossier etikalaka eza administration badossier etikalaka soki moto wana aza na posa kosala mosala wana na motema mobima bandolanda dossier moko ya 100 jours nano esili te akobakisela bino projet nini pamba te akobundana nano na 100 jours esila po ya 100 jours eza projet moko ekoki kozala biso ata 10 ans 5 ans ntango ekose réaliser ekopesa biso esengo kosangisa banzela oyo nyonso kokoti kosangisa Lubumbashi Kananga Mbujimai Kikwiti kosangisa ngo place moko soki dia banzela esangani bongo eza tolongi nzala pamba te biloko ebebaka mingi na province mais makoki ya koya nango eza te mwa kilo mokevo na nzela ya pepo okokoka te
ekozala mpenza na motuya kasi soki eleka na nzela chemin de fer okomona bato bakovivre bien tokolela bambisi ekokufa kasi soki toza na makoki te ya kokende kosala bambisi wana po ete biso tokokufa nzala kisasa awa tolia yango soki makoki eza te tokosala mosala nini projet ya 100 jours eza projet moko ya liseki te eza projet moko ya monene ya kosakana te ekosunga biso makasi tokota lisusu na banzela ntango basilisi de bonhomme bomoni de bonhomme amuti kasi ntango akokota na nzela ya fikinti kwiti ekozwa babandal ekopesa biso lisusu esengo efongoli limete ya so oke na 7h oke na 7h 8h oleka limete te pamba te nzela ezaka be moko eza kutu mibale oyo ya limete ya poids lourd na oyo soki ekomi mwa misato baoyo na esika bakende koleka victoire baleka limete akoya kaka na kikwiti awa soki neka akoti boye akoti banzela misusu aleki na ye wana ekofungola nzela mpe mwa moke soki afungoli soki ota chemin de fer ya kasangulu lokola deja bango balonga na bango ekendaka train ekendaka soki afungoli kote ya bato ya kingasani ti gare centrale bato ya nini ti boye ekofungola projet ya 100 jours eza projet moko ya liseki te eza projet nde tata ekolo afungola su misu baplace oyo mwa misalele mindambu efongama ebanda kokende mpenza pamba te tokomi mpenza na bosenga ete tosalela ngo mwana mboka modeste baati kupe président ya sénat bon candidat unique ye nde yebanaki aza nde président ya sénat mpo place wana arrivaki yango soki arrivaki yango te lelo ndenge azala pe première ministre mais te mwana mboka ange kashila okoloba kasi kokanisa yango wana eza esengo pamba moni moto na mayele ntango abandaka kobandaka eloko moko ya motuya kasi na ngonga bato bakoloba ete azongoka pozwa misolo ebele bato babandaki kozwa bamisolo ebele babandaki koyiba na ngonga oyo ya koyiba te etat de droit okosepela poste bongo eza ngambu te okokuta na batantation otala eloko moko ya monene otala oyo nabalusa ngo eke nzela ndako otekelini oyebika so eke nzela ndako yolobi oke makala eza mokumba oyo eza mokumba moko monene mpona kosalela mboka te eza institution moko monene ya kosalela mboka tokopesa ye kaka tokotombela ye mpenza akoba na kosala mosala malamu lolenge ntango mwamba oyo akoki kosala te ye asala oyo ntango mwamba azangaki kosala pamba te ntango mwamba azalaki wana mpona kosala mosala te nazalaki wana mpona komibatela ayebi loko asala bambeba na ye ebele na fandi wana mpona mibatela kasi soki ye ayiba te asala eloko te akobanza kozala esika wana akoyela biso eloko ya malamu. Ok, merci, merci. C'est comme la souka émission, la biso, il est souka mot de la fin pour Soka Bwana. On a souhaité maman nyonso ya monde entier bonne fête na bino nyonso. Le 8 mars, donc la vie il y a tout est différent pour le 8 mars tu vas bien ko fêter ici mais le comme maman Denise c'est qui ça y est na ba ndenge na ye na ba chance na pour na ko fêter ça bana mboka na le 8 mars oh to ko fêter la vraiment mingi na maman présidente surtout maman Denise Nyakiro. Batondo mingi mwana mboka le 8 mars oyo bandeko ba mama bazaka ba mama maputa te lati kaka liputa babengi o mama kapo lati liputa me bakota ona kati ezaleli na yo bakobengo tata etata ngo tata koko topesa pe ezaleli oyo ya ba mama wana bakotia biso pe na kiti pamba te bapesi biso kiti tozalaki na kiti te tozalaki pe na cuisine biso tozalaki na esika te kala ezali kaka papa ye na bakamarade na ye aye yo ye kaka na mwa mai na yo okosala boye ntango tema osali genou bokiti ogumbami bo okopesa na luzito nyonso kasi yo bamama lelo aya abenga mwa msala yaka pesa papa mai wana deja lokola parité ekoti papa alinga lia chéri tu veux manger yaka na mai wana yo na WhatsApp oza na WhatsApp papa ye aya opesi ye chéri c'est bon hein ok moi je suis là bamama bongo tolingi te mama azala mpenza mama na nyonso ntango ndimi bokokana na tata me bokokana na papa eza ya kati ya ndako te eloko nde tokoboya bamama bongo wana aza mama te alinga kuma papa mpo mama aza kaka mama bokeseni eza place wana tata aza kaka likolo te ate yini ndenge nini oyebika tata asali mabe yo moko na motema na yo oyebika enganga na mikitisa ntango okokitisa mpo oyebi mpe tata na ndenge ya malembe okomona mpe kobunga nango eloko eyebisaka biso tata ntango aserve nga mpe nasali boye moye tokoganiza moye to esimba eza te mwaka mwa moke masolo to bandosala na bamama katia na mama Sephora donc masolo na biso ya le 8 mars yango tokobanda koba ebandozala mpe tosangisaka makambo mosusu pour ke toyebana ndenge nini ya kokoba numéro na ngai ya WhatsApp eza plus 243 82 82 540 numéro na ngai eza plus 243 82 82 544 56 plus 243 82 82 544 56
bamama nyonso oyo baza na mposa tosolola totela bango telefone ouvert vamba te eza mwa bamama ero bamama bazosepela bolataka mafuta kasi boyebike na nsima mafuta eza mosala monene bamama basalaka tokutani mpenza mbala nsima napesi matondo mingi na bazalisi ya chaîne jefin kisome papi keli bango nde bazalisi ya chaîne ya tindika télévision na chako na nsima caméra. Ok, voilà, émission kitoko vraiment na mwana mboka Ange Kachila topembi boya bo consommer bo s'abonner. Là on se tala lolu l'émission partager pe ba ninga na été ba décoper ba o baza partout ba diaspora nyonso. Ba kota ba consommer émission boya bo s'abonner na Tindika télévision na nsima caméra na moni Chako donc na moni Chako et ici na régime de radio la petite nyonso mbote tout le monde ni ce qui nous a de avant de travail. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonstar, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il a Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Eltonstar et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à mia Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na asisa biloko nyonso tielaka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.